Kambo oyo Monseigneur Cardinal alobi na zongeli yango na lobi ezali na bosolote pona nini alobi ke tozali na mboka moko banglais babengaka failed states donc état failli mboka ezokende kokufa nana kanisi soki ifala misali lobana ezali 5 ans 10 ans sima na biso tango tozalaka kozela na bamboka na biso po ekole tongama tobanda kozela ba belge baya lelo tomoni ke tozali na mokonzi oyo azali kotonga ba ekole na bamboka nyonso rekile likanisi wana koloba ke mboka ya 5 ans 6 ans po atanga classe il faut bafutisa ye mbongo yango omoni bana ebele bazwa chance ya kokota kelasi te bakoli ndenge wana bakomeli biso bakuluna oyo tozali kogere lelo ezali conséquence ya comportement oyo mbula matadi na église bazwaki en complicité église abando futisa mbongo ebele na classe po bana babola bakota classe te mokonzi Tshisekedi aye alobi ezali injustice classe ya mwana muke ya mbula wana akozwa mbongo wapi po ake ofuta alobi bana bakota classe ofele biso bato tokota na mboka touti mboka toyebi valeur ya likambo oyo mokonzi ya mboka asali pona nini 98% ya bana wana bazali na boboto te bazali na bosangani te bazali kuna mboka na bazamba bango nde toboyaki bakota kirasi mbula na mbula 6 millions d'enfants bazokota école te pona mbongo mbula nyonso 6 millions so sangisi 6 millions wana na 30 ans tosi tosali na système wana ya buzoba ya kofutisaka bana mbongo za charge batikeli ye mukumba wana yango wana fongoli lisu service national bana wana bakendaka koyekola misala maboko basalisa mboka anatana ke tozo gérer bango tokoba lisusu te kocréer bachege mosusu tofongola bitelo mwana Kongo nyonso oyo ya mobola na oyo ya riche bakota classe mabeni ya sali mabeni ni sikoyo ye Tshisekedi asali po babenga ke mboka ekomi failli po basango bazali kozwa lisusu mbongo na école te mabeni esika bapona ngai député depuis na botama ti na kola boye na komi professeur à université na tikala komona point à 5 mètres te Tshisekedi asali 300 ponts ya sika euti poto ya ba français ya minene ezokende kokotaka ba ebale na biso nyonso na mboka wana nde mboka ezokende faillite oyo bamonika lelo ona likanisili etali constitution ata tobendani biso ba politicien suka ezaka ka peuple nde ekoli konzio ya biso ezali na autorité moko te oyo asengeli soki mobeko ekomi mabe abengisa population na référendum pona kosala mobeko mosusu ningisa wana na mokonzi ya mboka yende balobaki na 2011 ke soki amoni ke mobeko tozali kosalela ezali lisusu kitoko te abengisa peuple atuna bango mais soki moto abimisi makanisi alobi ke tokanisa to réfléchir soki tokoki ko évoluer ou bien tokoki kosala nini afingi moto te asali oyo eki kosala ndenge tozaka na république atie débat na mesa tokoki kodiscuter yango po peuple nde arbitre tozali na yango akipe koloba ke nalingi makambo wana te ou bien alobi ke ngai nasengi obe ndenge wana baréalité ya mboka mpe eki kosala ke mibeko ya mboka eévolue ya motuya oyo tosalelaka constitution wana ezalaka mpona ye te moto moko te na kati na biso abima lisusu na lisanga ya kokonza mboka na ndenge ya démocratie akende kozwa manduki ondire tozali na zambe pa banyama aluka bokonzi mais banda totie constitution wana tozomona ke comportement wana esili te donc est ce que bato bakoki kovanda te réfléchir ou bien bato na peuple est ce que peuple osepeli nango te osepeli nango te ya article 220 tolobaki ke makoki oyo ya province oyo etali pouvoir ya baprovince na baentité décentralisée tokosimba te mais na 2011 babotoli assemblée provinciale monopole na ye ya kovote na kolongola gouverneur bapesi ndambu na mokonzi ya mboka eza article 220 basi basimbi yango te est ce que tokufaki toza kaka wana nga nalobi te ke nazali bosenga ya kochanger constitution ou bien ya korevize yango mais namoni ke lokola badémocrate soki moto abimisi makanisi ya ndenge wana toyoka ye mpe apesa makanisi na ye soki makanisi wana évolue suka tozali na arbitre na biso peuple nde akokata yango bino sikoyo bozali bajournaliste botalela biso na répertoire ya mboka oyo boyebisa ngai président nini na mboka oyo asala makambo oyo président Tshisekedi asali na 5 ans po tolobake mboka eza
état failli. Président ozomona ke eza ba propos moko toki ko